ko ipesinga munoko vertige misu mulunge mukusana foi yangoyo ye koseka yangoye koseka na poto eza médicament awa na kin ba négligé biso sebi kosubaka na koseka lata kashkush yaya tunanga nini yaya nini tokotanga ba communauté po ba koyina biso oh seigneur yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre ezalaka ndengi moko te mutambongo soki ero ya za wapi na internet Facebook WhatsApp Viber Imo metala bata passe ero baza wapi misusu bazoteka ba galette ah nzambe seigneur yaya kosaka na bana bata mbongo na ba pauvre eyebanaka mwana mutambongo soka saka na français avec tendresse oyoka Pérézoque donnez-vous kende na ba commune mususu okay okende kokuta nde bana ba wasakana mwana wasakana bosate na bonkele na kikuluna zoko sakana bana ba commune mususu ka ndaka sumbinye ah conseil ba petit oh ba petit wale za mabe yaya bana bato mbongo so balamuki na tongo ba senga papa bambonga mikate ba senga na français avec tendresse oyoka papa donne-moi les 50 francs je vais acheter le beignet kende na ba commune le roi makala bumbu selemba ongaba mwana so alamuki na tongo senga papa bambonga mikate na bosoto na posa kobota esili je sengela mbonga mikate bana makala oyoka père tia kamar na pembasu. Chers amis internautes, c'est News TV, bienvenue dans la tranche à la découverte de l'autre, qu'on a mis Vienjora, Memenjora, Tantine Jora pour les intimes, Babengake, Christine, Tantine Christine, ça change comme bonjour, viens. Ah bonjour ma chérie, ma fille, Margot. On a vraiment bien comme ma fille. Oza moi un grand frère nangai, Chaka Congo. Azali grand frère on a respectaka. Yé makasi. Et puis surtout dans Moussala, où il y a Pona Sala, artiste en danger. Donc, quand on a volonté, on a chaque fois qu'on basé belleté. En tout cas, le artiste, c'est belé photo bête quelqu'un m'a beaucoup. Tout ça est poids quoi. Il y a mon papa n'a non le chumba. Mon maman Christine à Londres. Aïe, c'est un qui s'y joue quand on a chaque Congo. Bourré va valer même colosse à la tête. Mon tabunda rapport de nos artistes. Esaïe, en tout cas, place aux alliés, il vient à Chaka, Nzambe, abattu là, à pousser moi, Mikole Belen, Nabi qui a loué Zalima, 120 ans. Pour monter ma malade, il y a malade, moi, ils ont sauté. Sinjora, c'est mon tour. Depuis Bima, Lelo déjà, Badbazo, Kaki Sinjoro, ça, la promotion, c'est mon tour, tes amis. Non, tu es un producteur. Tempo va t'en donner tu bon sakaka. As un grand frère, asalinga o asalinga na vie ezalate. Abibi un album. Na ba musicien o ba yeba na kité. Après c'est biso valeur. Ezaka ba contre salamaki. Mais ils appellent retardé. Non, ça peut coucher na mutute. Mutaleka ki biso nyonso na ma musique akufa na ye. Mutaleka biso sur ma musique. O pa l'année na Simazana était Michael Jackson. Akufanae donc ndenge ezali awa abo mezo bima na kitsa c'est ça nganga nako bomo ta 10 ata 3 ans na bimisa nganga yango loko semaine à Paris Europe momba sepe nango ba Chantal Bomolo na à Montréal la reine de Montréal ba maître Blaise B quoi ba tutu ba sepe nango ba China Raia siko nazo bimisa yango na kitsa sana Jerry Kasika yango lokola Jerry ko ne bete makasi na poto ana kini pene komena nute yango nazo sala morona des inversions donc Jerry Kasika quoi en tout cas on se pela na neto sala yango eza dégâts vraiment eza dégâts avec na ba musicien neti banan ba musicien neni baza ba kobeta générique wana parce que Kisinjora ozuma ba départ et belé pena ba déception belé pas ba artiste na juna ba départ et belé mtaso ba départ et belé wera non présent wera na sud ba départ présent wera pas ba départ ba to longwe belé mbala moko mi piko wa ke gauche wa ke droite lobe so ke boye Bexel Zongane boye, Azonga pas faire Richard Kenda boye, depuis que boye, les Bogara ke boye, Mundi boye ke boye, Acheba tuno mupanji donc ngama ba départ nga départ ya moko chanteur moko longwana ye donc kutu kolonga longo ba sepela lupango nga ba sepela ba misenyo surtout ba sepela ko beta ba tele kaki po ya za boxer yo sonne mi misote tele
c'est un boxeur yaka maître nanga akengela nga ayaka kengela nga mutela nga chanteur na moko bonjour ya niki mutwale ne be explique ande koma kaka okoti mo studio ne batu bayemi ngapa no yemba nde ka binyo le ko ba chroniqueurs musolo ba journaliste nde ba raisa ba mekaka na ba mais katako e mais nani chibangu machibangu na yemba ne peka ekoma nde yepeka kezala ki bon. C'est bon, bah tu vas séparer nga kunina zakako na mona apena na tikala pepele mona senga panzambe merci mbo mabekenda abeta chanteur na mon Eric ayimanje ma papi kaki na studio mama botanga kufa lobe zaki hier zaki le premier nga kosa ate Eric alongwa na studio na RTNC azoye mama rere salami abeta Eric le kofabi leader nga sko na hotel fagina pekisa na côté là posa ki chef abeta chanteur na moka zepa nani Roni Wangler azepa tata abeta toto sala émission ya mama Saisai tanga se bakangi Saisai abeta na hotel a Prince so kamyanga zaki bo Roni kidiba di kofi abeta ndika mbonda mutambonda donc azaki mbuma mabe brutal donc même ndaki ba bo rapport ngape na président wa rason wa master nga vie nga to sona ba cha pechana folon la a cause de la maison mère nga ba mixé tu ba sepela talaka katina raia beba sachet d'amour na Bruxelles buko longwa katina bi leader na mela champagne abi mwa ba longwe yeka ba tutu baza ba tutu toza biso tutoza Kisi Njora lobeza ki le 1er août tokanisa bawa ezala rapé fête ya ba parents ba eba bota biso Kisi Njora 1er août depuis Babiandonga tika biso to monaki votre neveu ton benye neveu lelo akoma ko évoluer na katala timu wa ta prince Babia akenda ki Angola Kisi Njora leki na ba écran leki le beli kambwanze ba disque dur etikala kuna na Angola prince alobaki na maman na muke o barozwa barosala Pierre Tombala papa le 1er août tout le monde annonce le remonte. Qu'est-ce qui ne va pas? Tant que prince a été beaucoup d'NPT pour récupérer disque dit. Disque dit on est en Angola. Prince a mon ami qui est à quoi maman là ni manikende azako iko imaginer. Ya boule kande soki presse à Angola, le kola babia kufa na Angola, presse soka yeba soma mituka, barozanda kwa chambre salon pour barozanda kwa chambre salon. Pour faire dans studio qui a besoin d'avoir chambre salon donc boule qui sont kindenge nini lelo o soka uchangola mwana nga sa Pierre Tomba yango yo prince aya mais pas $200 mais soit que na Angola au pauvre alors préparer ngana ye ne prince ça sali Pierre Tomba ne prince ça dans chambre salon da kana ne prince lelo moi car pour on a présenté partout dans kilanga sana mwana eza ba pressé nga pena na regretaka et puis on a regretaka makas ne pechana tanga tangi sur classe te et ça la place passe makas classe za bien pour mwana mobali la 3e année ngo bana prince ya suka kina na 2e humanité chilelo to macheke 3e ko macha 3e ba ko kita to macheke 4e ko macha kaka do 4e ba 6 te na ndenge lelo ba memena lo yenga muziki ça la nga lelo pasi selon ta mwana marai chanda bakata ke misiki potanga mona marai leo kitoko leo notala innocent ngaza na pechana innocent yabe akumanjo ngana na uchi classe na machi 5e na 4e na machi 5e amanjo ngambalo fona présenter talelo innocent balume lauréat prince mama ne mtamemena loyenge batapoto bakotela bango na moni siko bakopesa kanga raison bakopesa kanga raison lelo te o tika mwana kene pas héritier tika mwana tika fia mwana même la musique boy pense à mwana eza normal son pas à mwana musique aza grande ngala zaki chiki ndule tout ça qu'on apprendre musique et pas héritier pour guitariste betele guitare so azobunga ezala passe on ba lobi chachu pe héritier aza toujours na bas de touche. Osoko papa azana no mwana fallait ko apprendre Margot yebisana to veno ma fille presse bana musique wapa yembela no wapi ano mwana mtu akirishita kana mingi te a 17 ans yembela no wapi vraiment Sandra Nzembo frère chéri vena nga Macron ma tu idole Anna Stella Fraser la reine d'Angleterre Angela Meza ba champagne motema babo matutu yembela wapi vraiment yembela wapi Vital Mwanda motema iget papa na Camelia e Igo boy bisanga ayemba
wapi Mike Mikaidi amen ayemba ngasi shenga tsa ko prendre wona za ntsema mesana ngina ngode yako kola nango ayoka kango yango to kota studio même yo yemba babenga emo ba drop ebi niveau to kata na studio na silo yemba sangwa babia bakobelela na monde entier ko chape sango ya babia bakobelela na monde bakukata ba drop après ça mettre souffrant mais ça maman studio bat bako comprendre ngote bat bako comprendre loka ba vena nga Thibaut Jean Thibaut bana Suisse wana patron Dorcas Chongo la patronne vient nga capitale aussi à la Suisse Roger Coiffure na Lausanne yo yebi Roger Coiffure na Lausanne yebi ça vient na so capitale aussi à la nazole la kaka Dorcas Chongo la patronne nazole la téléphone Dorcas Chongo la patronne yana nga Jean Thibaut aboye ça Dorcas nazole la kaka chombo quoi. Par rapport il y a ndingo lobi maniki avandara na studio première fois tout le monde a sala ikango et ça refinga mais yo de ta part comment ça l'aura violation à domicile nande eko ya liboso sala rango na notre avec notre consort olongwe na ye oye lisusu awa na maniki ko filmer tant que yo moko d'actrice na kena ko luka maniki nga vraiment na kena ko luka ina caméra na téléphone nga aza mama bana nanga abote soba mi bale nena luke vraiment na salier nini oya mabe na sala na vie nanga tu na caméra ya on na kota mona caméra na tourner devant batu eloko ni na mabe oyo nga na sala na vie ka pona bimisa na net ka pona présenter moi sa babia et pourtant aboya na kana babia kala babia comme abota na lima e pa bota na mi bale na e ala mbani na saka na pire il y a papi oh botine bana sima wala anate ana mwana biso tom na mo kona bi kombonete donc nanga tourner bongo c'est tout mutu place azola la omonte bongo ni na fanda na baso filmer ndako na besen oh bongi sito yekamba mo rasho bongo e ma kanda kuna oje ngabla kota na ngapete na teme na ngadi banda bongo na kota ki Kisinjora lelo to moni Maniké. Pour yom to bien mais lui sur internet Maniké chroniqueuse a comme concert na biso Maniké lelo abebani susu na équipe nationale. Conseil que pesa Maniké pour pesa ki kaka conseil bo beba na bozonga na kaka. Ni tshikana to kozonga suite ya chiliwa. Ndenga loba. Na lobi na loba mais na lobi. Na kozonga ne suite. Aza mutu to mo tena kama yesu na kare. Aza mututa est-ce que on a Karine to beba surtout moi so bien allo Karine to sona WhatsApp Maniké yesu te pardon yesu te Maniké so ba sali kama makamna yi ameli babilo na yi muto baby ataka ne so mututa donc nalingi so ko mama Maniké talingi so te pardon pardon scolaire pango ana pazano ko zoni s'appelle prince na ana bon yemo mama na bango alors bana mama pango bazobanda ba locataire yazwaka na ye par mois 850 par mois 850 ya monga fulana ya banda nde basangisa ba locataire mafuta yazwa 850 otangisa bana eze belé ba ana ba classe ngeza ba $100 ba $120 mais pour na prince na ebité so otangisa sous prince ya na Robi Vwemba supermarché Destiny mobile l'équipe basi na kitoko ya Robi Vwemba mobile basi ba tshaka lito so moni otia lito betaka Facebook Robi Vwemba okotia lito ya abenga Fabrice abenga ya boy salon abenga poto matola ça moi le Congo ba tout sous pour ba sans système. Est-ce que comment on a boy qui Sinjora ba problème toujours avec de problèmes qui Sinjora na ba page polémique na biso et bimeli biso belé bela qui si comme la maman ba fula to ndenge na combien on page mon côté ba la bouche ba news de star attendez ba kota yango ba beta yango na yemna ngate na kota na ngote na yoka ka ba page tout na bien ngote na pe na tata commentaire te na ba pe ne ku ba ko beta yango ba kota te na pe na tala pete pour na pe na tante ils sont ba to ba page ba bata ba bilongi ba bino sko pe sa bango botala ka bango bo kota mo ba vinga na kota ta na tante ba ta ni na ngata mo kote
ata $1 na ngate nga basala nga promotion ya kofinga ya mabe nga la bouche boma nga nous boma nga na nga bia zaka kuna baboma ba sans pitié ba sala promotion ni yale moke monkulu to ma cravate nazo zela junior mundele nzakomba ya forme masana nga Chris Brown congolais azana biso semaine oyo tolata balinete ya sika ba basket ya bazanoti tolata to sepela ba chombo ya sika makambo ya sika mobali ya kitoko junior mundele yepe basi bachaka elitoyi okomona ko yatina pale a master na ngai nzakomba ya forme junior mundele non c'est le penze mon album on a sala otozo voyager ya Michel Mbungu nja ba Sarah ba junior mundele ba Andres Loko Nathalie Mwasa mundele madame ya bota mindele Andres Loko Nathalie Mwami beta Facebook madame ya bota mindele comment l'homme oui baranki nango comme nous les kebele basi il y a eu aux un problème sur le loquet pote pa il faut pa bala lisonase polingo charando basi na mibali fo ba joba kana ngo fort tenga la pote balinganga makasi ba joba kana ngo fort po kisi njora ba biba ye barate ozara na jo ozara mama o to tonton na mobali nanga zela ngam kono ko question ni na moni suso tenga tenga bakana ngana poto te ngai te bakana poto bakanya la bakarinde bakana bakira bakari mukonzi ngai te neti manike bazako linge mikolo bakaneliye balinge sute posa ke mission mo lobaki basi poto basokola kama ya moto bozo kaka nzoto na bango basi e koma lokwa ngombe so bosopela ma moto botanenge koma manike ne bakanya la ngama salanga freshiri ala finini makopa moninga Brunel T plus bibi shidumbi ya dudu masalanga zo ya lisusu gi basket de parigo quoi entendez tika taba mibali wa sela rozua parce que so comme te wana yondo zoko te yondo zoka ça basi a poto na ba téléphone tam ta bien yo te tendresse on aime ça bango mutu basala kabiso nga za star il faut ko yeba kosolola so yebi ko solo la te mitalio naza na papa nono lichumba motema ma Christine Mandoi ma Christine to solo bien lo I love you ma chérie ma Christine aida kanga oui aida kanga makas bino na Congo so kaka I love you je t'aime bokeno kana ma be Rita Zangu la japonaise na Congo za nonga bongo ne tive na Yoshiro Manda moi c'est Sylvie Mayo auto ya awa elinga ba plan elinga ba kilo chona lati babilo komsuna lati te mutamutana luki na nani ma fille Margot ndeto sabo e Mike Mikadi Tartibu Anita ikomo ya chibo apula yawe yangwana eza mutuna mukili njamba chine na ndenge naye omoni pina za artiste France na arnanga ndenge na sabo e so nazaka kwata ba maputa ba pantalon ndelo nazana sexe ote mbalo sombe pe ya Freddy sokola taka ka pantalon ndazelo mbalo sombote ndepe sozina na bimate saka ba look kaka to créer ka ndeti lili musomba ya kaluchiti tozane vrana kichasa kwa sozina ope ya judoka la utiko bima championne maître Carole njorade félicitations na wana pena azamwana ngana bokoli na idéologie ngamna mse ko sala jido o sala bo azapa mwana yanga batu ba kasato atata mama moko po niveau to kokana na ya bodi kiro na civil motema Nicole Kawa akamwaka ya Riet Kilumbu na Australia ya yango wana ya Jackie Maria relation ya concert a hérité watana be pas combattant tant que yo artiste ça azui parce que aibi ya concert les a sauté honga mutu na tembe honga mutu na boye makabule siko le blanco susté na bi azui parce que ayebi ke ba concert les a sauté pas yebe ka robeta te mais au côté lié fingi c'est les ino fingi boket je na boket c'est les ino moela c'est ino na na yebi te mais la yebi c'est les ino te c'est ino na yebi te attends boket tu premier point na yebi boket na yebi c'est ino na Matuka, bato bacha kama kile kuna. Yeba selo jino ngasa kama kile na poto. Na ibna ngaite parno. Anan, asan. Como yebo yebi.
La so musicien kala ya Kofi hein ce qui fait eh ya Kofi to sana musicien bongo te. Na ba musicien ya quartier la te. Na ba musicien quartier la te. Na biete. Des rando pourtant le bango maman okitaka ka bola na aéroport na Paris to babo Cuba pour ani barando le niveau ba ya na Paris mo na koma kangada chalelo ba José longa le consulateur pauvre musique na zona pesa ka passeport le na kelanga poto le na kelanga poto Jésus il fait beaucoup na Suisse ndengo chaki Christian Ozil chaki espoir à poto pour moi ba ko yemba wana bikate Christian Ozil ayemba kana moi bien yaza danser te soki ayemba ka danser Christian Ozil na le bon moi chanjembo yaza danser te Christian Ozil a dansé te ya dansé te vient nga Micho Mabala wane ayebi vient nga wana ayebi ba Gisèle Kumbundu ba ayebi ba Vianney la patrona ba Joseph na aveugle pe bobeba avec kuso ba 5 ans on ba soma meta koma na lembo yo kanga la tuna boya ngala tuna ga boye ngali nga vérité Mama avec la 5 ans sur 4 ans on a tout na boy nani na poto atinela avec la $200 nalia ngana yeba poso mtatinda ka alo bata poto ba bomba ba western azate avec ninga zagana zako ba western na yemoko akenda ka yemoko soto sabe misho ba anile poussa ba yebi hein ba vela nga misho mabala wana yebi ba chance ba pamphile ko qui chancelier de Bundes ayebi. Donc, na tika ko lemba onete. Yena bénéfice na fulai. Asenga nga merci. Papa da Chris, ba mona ki ba photo ba publier ki que papa da Chris Abeli. Est-ce que c'est quoi commis déjà bien? Abika. Vous êtes ensemble? Oui. Abika. Madame. Oui. Madame. Oui. Abika na ye. Azana. Autre chose de ça monsieur. Abika na ye. Si la Abika. Ya malade yaka. Pour na campus c'est tout. Dans la femme sage bâtit sa maison. Nabika Rabika. Tout sur la maman de musique. Napesa mote na mwasa mundele. Mami sa mokoko na Liège, maman na Marc et Geoffrey. Yebisa Bishop Auxence mokoko. Tozo zela kaka. Ndenga lobaki nzamba kosala. Ya biso musique sanki sisangwa santo boma muntu donc nzambe kaka boma muntu zo ko gande te poso ke ibo biki la famille des hotelema maman na ko kapete neti biso famille neti biso simba kisite le sénateur baba bazola yebi masalanga Lor Montana yebi margozo bo sanga Lor Montana ya Guilhem Maindo le mannequin de Paris go ayebi ngapa na sankisi masalanga papi la honorable menenga budu samba garçon de chance ayebi Soas Kabata Francisca Motema Castello tata mwa sabana ayebi donc papa nono le chumba ko tayebsanga kisinjora musique ezabia nzamba kosala biso tozabana ya abe biso tozabana catholique abe igendongisila ndombele biso tozabana na kisinjora lelo vraiment ndenge ezala kaka po bato mingi bayeba ko na sala porte-parole soki artiste pende baartiste ya 5e génération bayeba bika kisinjora tolingo obande osalelanga promotion est-ce que okolinga lisusu depuis okomi déjà star bokolinga lisusu ozonga lisusu porte-parole en tout cas esimba sui te mpona zonga porte-parole ndenge olobi epai ya baartiste oyo ya mike oyo balelo parce que dans l'équipe on a musique na beta album na koleka bango masalanga digra makaya yebi belom Christelle Dikila vrai chéri na Paris motema ya Pati Mbungu ayebi lobana zonga porte par la Kofi Olomide na Kena Zui Jeep a signé un contrat oh j'y vais rien fallait rien faire rien voilà rien ah rien la Christian Ozil lobia beta qui faut je dois prendre niveau na Kofi kaka na Kofi kaka nga wana on dit manange pas Kofi ici le modèle est belle le quoi je n'ai pas MFP à l'andara le colo voilà mona nanga malga wana nga china ele nga fala kumsa nga nenga na zakabe china ndela ya TV boye ifina soki sinjora mtabanda ba idéologie yo tolanda ye au changa poa yeso ka leki buda nga saka sonde nini talaka nga na lekelo chilobi
football na leki vraiment lelo tilo biso le kana TV pour nga na coach idéologie na TV qui porte parole moi ça là na courage na ngai fandi makanga masala nga Vital Mwanda lobi ozonga kaka epa Koffi Olomide siko papa chéri pasa ila ope babola mwebele te yata na ndoto lopongo akauka te yata na ndoto te yete yata na ndoto nozonga te bese beja atala ndoto labi atala ndoto eko songa na atala zo atala ndoto mon fléri wano bete la kata atala ndoto na kozonga bese bese atala ndoto victime pas fali kupa yango kutu na préféré na banosa makala ata batie mbonga transfert à Neymar non kete là bien produire album là ouais non lingate na préféré te kata le pango na nganga mola sala on lingate na préféré fait go la pas yépé abi vient jour à lobela qu'est-ce que j'avais dit au boy à Beka ba tonto temps na beti musique danser ko le kabango il dit la costa yekutu na yebi kutu te do ngaza ni pote parole la cause le bali yene mtamo yembe pana nga yene ba yembe pana kabo sama sala ngai na ngake mingi na sepa na courage nga bimasa mombonda et simba blandir bonga vrai chéri Kano Vital Mwanda motema ya igete masala nga Vital Mwanda yaka so ba vacances ngo tozo banga ni la ville calme kabo sama sala ngai ayibike na olinga te simba te kutungane photo sande featuring photo yemba bor mona ila ila effort depuis na bandi no pe no yemita on y ba Christian ba chanteur ba pesanga ngale ngalo mama tolia kanyoso mama tolia kanyoso ngaki sinjora na lienyawe o pamenje mona sana mukiri gukaka angaye premenje mona ngala komanga moko elenga soni ngate de bleso bakunga mutasala yango na college ona ye de bleso bakunga elenga soni te de bleso za mystique wande grand aza to sakine kulona tonga au chokende azana yalongo ke wapi c'est fidèle OK anzambela ngai azana vraiment Vanessa Vangu premier bureau moi Xavier qui ba danseuse lelo te il faut dans un ba lelo soki il faut ba lelo soki parce que ba lobby qui sinjora nika ba jo sko ba danseuse bazala te na kati orchestre non ba danseuse bazarate bazarate danseuse mona zwaka mise mo senta na bengana bango petit langa soliste azaka ayaka nini ko beta le ba mabeta nzembo ya papi kake ayo chezem ba ko pe parler moko donc maintenant ko joie sur la ba concert non joie sur la ba concert non joie net la reine des amunda moi ça po firenze vrai chéri maman vanda na ngwende na yo no kokina apo firenze la reine couple ba te tu la nini vient nga po firenze azaina moi si autant que n'importe où babote ba mbale azoki déception ayokuta na la reine des amunda bavandi abisi yemta abisi ngaite abinjora la reine des amunda bwane ba mi ngabi wi abi wana na suki wana soki ne baka liboso na mokina ngana balande ye bakuta na retard moi sona bazaki ne déception soit na poto atikaye Manolis Kabanda la joaillerie de Bundes Minos wetu baba la Firenze grand cas dira makaya njora tomonio oboza porter parole à batumo comme no porter parole ya mafuta comment yo linga ngana za porter parole ya batu ngamna comme leader vraiment na comme na mouvement na ngai na biso bato to tangi ba kombo wana na kozaka porter parole à mutu te à part Koffi Olomide o faire rien o fali rien o kutu jibata na ndoto na kozaka porter parole ya mutu te na part Koffi Olomide prêtre mafuta oyo oza bemusa oza lait de beauté oza tonique pour na sokola elonge eza gamme mobimba eza na Paris wana
eza na Paris wana et pas grâce beauté ndeko na biso congolais ye 24/24 aza pona ba client na ye vraiment 24/24 eza eponi le posoté pembe te mwindu te mwana te okopakola yango kitoko peso kota Afrique momba et si pe ekomi na Kinshasa suika obengi 0033 WhatsApp na ye 610 39 13 08 partout aux alliés, Maïki, partout aux alliés, dans le monde, bakotine de la yo yango, partout aux alliés, au bengi 0033 77 11 58 707. En tout cas, grâce beauté, ma foute kitoko, et ça gamme complet, et ça na nyonso. En tout cas, Aza on a vraiment pour nabino vraiment quoi. Grâce beauté, Aza moi si vrai chéri. Oh, quand on a pas ginaïti. Grâce beauté cosmétique. Ici vous savez déjà mais quand qui déjà vrai chéri yango on ça mama bien. Yango le de bongal pour lango, yo moté tenti na bongi. Mi ko na bongo na ci français, on est dans Belgique, on est dans Allemagne pas pauvre, on est dans Suède pas matu dollar. Et maintenant on a kin. Grâce beauté, le de beauté bien. En tout cas, merci non ma fille. Surtout bateau le poso format et beba. Solution à bango yango. Grâce beauté. Ma foute est bien ça ba type non ma munio sezali. Ma munio sezali. Mais ah numéro qui naza na téléphone ngai na opesa okoma yango na se wana pardon. Ne na lo baboye okoma yango wana neti papa nono li chumba maman Christine salela yango maître Blaise B quoi 5e dan. Malgré le possession comment na ngando simba lisusu. Yeah. Il y a même ça le poisson. Il y a même ça le poisson. Hein? Presque dans ça les langues. Presque pas pour langue. À ça les langues. Viens Macron, ma idole. Sandra Nzembo. Tantine des problèmes. Ça c'est Louis TV. Papi nous a mis sur grâce beauté en Goa. Na France quoi. Moi toupé. Moi grâce beauté tango ya boyeli mama DG a meka to meka rapé grâce beauté na solo kito quoi na solo kito quoi ma tu l'as dit porte parole les araka oh so koli nango on dirait parfois ici miyaki ouais bon non ba douche tata qui consomme en solo ata qui consomme en solo là. Et pour la nouvelle douche. Grâce beauté. Grâce beauté. Azande konanga congolaise. Ezaka li solo quoi. Ezaka li solo asombe nga député le côté. Ezaka toujours des promotions et là on a biso moko ya congolais. To linga ba Nigeria ba to mablo na mona ba Kenya. To linga to tombo le lo on a biso quoi. Made in Congo. Bon, non, c'est à Paris. Mais Congolais, c'est ça là. C'est à Paris. Merci beaucoup, cher ami intendant de Zaki Kissinger. Kissinger est le basuka. Nabato, fan na yo pe bandeko na diaspora. Le basuka ezali ka tozo voyager, tozo kende ko sala album na biso Fondation Bongo, tozo faire voyager biso, tozo kena mouvement mobimba Braza Dubaï et Braza Ponton après Dubaï ba soli sanga ba avion na boka sa PDG Michel Mbongo mutambongo moninga na haute Fondation Soleza moko na Congo Brazzaville wana PDG Michel Mbongo mwana malamu boss mo ya gentil asolara bien abenganga na téléphone a répondre na WhatsApp ba boss musu ba répondre ba tuté na boka si maman Elena Pemba tozo zela PDG azoya Kinshasa azwa biso nyonso tout akende na biso Anastela Fraser vrai chéri na Angleterre wana Angel ameza ba champagne te ngapi na ba musicien yaka na répéta vendredi to sala awaka na palais oka bilo sika to sali quoi. Merci beaucoup cher Batouana Kissinjora tozaki na lelo tantine chéra batu ya Prince Babia mobali ya batamani ke ba bisinga famille benda na rameka bwana te katanaka
te et ben dans la kaka ya moulai mais bazonga na mokata lobi jamais mais bazara na bon mais numéro na ngai ezali 00243 81 William Cheni Kodamboka 99088 65. En tout cas, merci à tout. Il y a Jean-Jacques Poignana Suisse, Laure Montana, Papi Zila honorable. Merci à Boudou Sama garçon de chance na Lyon, Soaz Kabata Motema ya Castello, Papi Zila honorable Kanyana Lobby, Mandoi Motema papa na Lichumba. Bâti sa maison. Fan no mon papi Michopam na yebisa ki Sinjora. Une femme sage bâtit sa maison. Alinganga minga. You say I love you. I love you. Papi? Michopo? Comment pas Michopo? Ah. Bon, yo bala? Hein? On bal. On bal de. Margo so, le mo siki toko boy. Mwinda ngolo boy. Ne pas bazana ba Facebook ba 4 agenda. On m'a na Facebook hein. On m'a na Facebook mais papa Zara ndé po wa papa Zara papa ba dakri saza ndé pas papi nzola meso ki sinjoro luka ki wana moto aningisaka ntango alekaka babengaki kaka motema mabe me ki motema mabe nekomaka mpe ya solo makamoso alobaka. En tout cas merci beaucoup na espoir mpova wana koma mon papa mon yaya ya biso nde wana tosa tovalorisaka baproducteur na biso ndenge tovalorize baproducteur ya bamboka mosusu. Napesi merci beaucoup pa maman Bénédicte Ligue de Star ababi service traiteur ya solo na kata Allemagne ezaka karibu coucher pa maman Bénédicte de Star biso pe ba végétarien hein donc olingi penzonga alera misunte maman Bénédicte de Star azana osala le bloc olingaka babi Patrick Chibasu papi Maibelanga Empire Basket na pesi pe mbote pa ya Patrick papi Nzola Meso na pesi mbote pa ya maman Bishnoka frère Mchonoka impresseur Claude Ndombasi l'homme du moment impresseur Claude Ndombasi Akenda viens Claude l'impresseur Ndombasi ok viens Kouros na basket na Timberland talon yo pe ba mzo sala kolingara balo ola tagi ngwana soki image soki nyosala ola tagi obele pe mala so na kobuka lokolo na ko ka talent. En tout cas merci beaucoup impressant Claude Ndombasi na moni papa Max la Bayuba na pesi mbote papa évangéliste Pacheco Kuyitila bamboto na kata Allemagne na pesi pe maman Mami Bayuba bambote na bino babi Bevevemba la maman de la princesse qui est Shekina babi motema bato Dr Kinda hein Bevevemba la maman de la princesse Shekina na pesi mi à la majorette ndeko bato Sele Dibois bambote belé babi Paola de London non les la kaka na pesi mbote pa maman DG bino nyoso ba abonné toi c'est CL News TV na pesi bino pe hein bato bolinga ka CL News TV boye belé o l'autre mbe nous a quitté tantine Kisinjora babenga tantine Christine te babi la mami ya ba koko nae. Merci beaucoup Goloa Maël Azaki na sima caméra ba bonne guérison na Amiel Malouf na pesi merci beaucoup na bino nyonso o bolingaka CL News TV bolingo site ya sikebimi mo pepe ya sika mo pepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors beau s'abonner na CLTV mo pepe ya sika CLTV News mo pepe ya sika awande sika ngana osala ba news awande sika ngana osala po na sak interview na n'importe quel site na n'importe quelle animatrice ou animateur te Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa eza deux fois te mo pepe ya sika na obenga colonel Freddy Lumbwenadio yebisa adio Diogène Genève Mobimba ye ayebisa lisusu Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel Jean-Pierre Ombale pesa sangona Dolaren overdose mbila na Lausanne baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui site zana binemite baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle La Rose Lopungu Mamo
Iranium de la presse. Ciao.